Nkamba já não conhece todos os quimbanguistas do Kalemba 2. This is Kimbangu 21. Bom dia, aqui é o Jomark no Kimbangu 21. Nkamba já não conhece todos os quimbanguistas do Kalemba 2. Essa foi uma das resoluções que saiu no Lukutacano em Kamba no mês de abril desse mesmo ano, 2018. Foi moko a bolsa nende kuya lekewa batu ya Kalemba 2 na Angola na Luanda bango balanda kiteka tateka pasere teka abongise lingomba na ye azali kosala na batemi na kopesa communion wana azali susu mutu na biso te na batu wana balandiye wana ekumi lingomba mosusu tangu totolobela makambo ya 26 na Angola pekeza na batu ya Kalemba 2 oyo azotambusa bango kuna papanteka document oyo eza nanga awa papanteka mutasinya eza nanga awa oyo ba journaliste bakoki koya kozwa kopi bango nde na 2009 le 13 octobre bango nde basalaki mokanda oyo déclaration de l'église kimbangiste sur la position doctrinale face aux conditions d'entrée et de sortie de ses membres cas de la dissidence de Mongoto 87. Bangonde basalaki document oyo. Nakosenga bato ya Luanda bazwa document oyo batangisa ye signature na ye moko. Ye kaka mutazwaki ba décision ke mutakoko bimana lingomba te. Bazwaki décision boye la protection de l'église kimbangisa en tant qu'institution. Interdiction à quiconque qui n'est pas de l'église kimbangiste d'utiliser sa dénomination. 3. L'église kimbangiste ouvre largement ses portes à ceux qui désirent à réintégrer. Donc, ma négociation est alité et la réintégration. Soko bimi, okozonga, lokola sentelama. Signature na ye papanteka ezali awa.